I'm gonna tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home. Est-ce que ozana mutoza yomoko ozana nani oza yomoko? Merci. Sous presse mon côté eya awa pour eya kolobela eya ko filmer makamboyo. C'est notre grande sœur et toza ko suivre de près. Nazana yo nazape na ba désiré tozana bango ti tozo solo makambo ti sata ayo kasoni esili mama azonga na bana na ye ensemble c'est fini. Parce que bazo sambu sa famille na yo ebité. Biso bateya biso même na ba famille. Ba yebisa biso même na makambo nzambe. Eke singa ya libota ebenda naka. Kasi kata naka te mama neka. Noko dudu aloba ike no biso moko famille to longoli mama kuna. To bomba yena no awo. Esi. Appelez maman papa, est-ce que maman lorsqu'elle va dire que Azana Ndok ba celle qui a Ndok ezali que malade ou comment parce que tout le monde y est maman zoloba. Non là c'est vrai na masina ko zonga susute mais biso ba famille tozwa ki position wana na masina ko zonga susute. Alors si gazali pas ya petite sœur naye qui est ma grande sœur aussi mais place ça ya bien té soki bako ko aider. Bino famille bozo yokana po bozana muntu ya kochela ye kuna te boyokana moluka muntu zela awa bozo yokana ke bino famille bolingo yokana boluka muntu ya famille po alala kana mama po yoza mobali mwe kolala kana yezate obie botikela bato libanda o batamawa baluka muntu obie botikela bato libanda o batamawa baluka muntu po alala kana mama loba na télévision baluka non na famille mutokolala na ye mama kolala na ye na famille azali te nga mwana mobali nazosala mission na ngai na moi mobimba ti pokwa na kei oko moto akolala na ye selon biso fo ezala mwana mwasi na famille ozomona motu te parce que oyo ayaka na ye azali akoka te état physique na ye ezopermettre ye alalaka wa te yango wana tokosenga na yo président pusa eza mama na yo okoyokana na butu mama moko aye azalaka permanent wana ntina butu alalaka na yo tokosenga na yo président pusa eza mama na yo okoyokana na butu mama moko aye azalaka permanent wana ntina butu alalaka na yo ana bana basi te aosenga président oyo azali président ya bamusicien chrétien ya Congo mais azalaka président ba famille biologique ya ba musicien chrétien Congo te mais mesure de grâce moko ezosenga ma famille bosenga ke soki na koyi koluka pona bolingo ya Marie mama Marie Misambo oyo azande ko na biso mama moko ndeko mwasi moko po azalaka na mama oyo aboti Marie Misambo mama biso donc na famille mutu moko amonani te mwana mwasi moko azate na famille oyo akozala près ya kobatela mama ti mokola kobima na hôpital ne makamba papa alobi yango wana sozo wena maloba ko bayoka yo parce que ça ndeko na yo on a te vous aider oyoka na makambo ndi to peso to moko ya mabe non c'est pas très fait yo ndo zo nga to ko yoka concept te yoka kasi c'est que na famille mo bimata mo ko lala na ya zaki oya yaka na ya watanga parce que mon mari a coufi famille pesa qui m'a tourné qui a passé la semaine mon vraiment pour la dame maman pena zati so omoni za boseke ngwala badala le moment kasi ba yoka te non pas le bien bazana occupation na bango yango ba mona te po o akufi o ya zobela et concerné par maman ngai nazo koyawa parce que nazo balika bakolala na mama na mutu là na butu na bate parce que yango to na famille bato bazate babibi nyonso bozana occupation soko akufi lelo bokeleka occupation na bino makambo noko dudu alobi yango wana lelo yo toyoki bakangi mama ya sœur Marie ya défunte Ndoki babengani ye
babwaki ye soki na famille na bana tuko na yebite bandeko balandi bolanda nga personnellement nazana wa koloba mais na lingi JBK veut dire personne en réflexion na yo réaction na par rapport à ya CGO ya likambu oyo. D'abord merci pour la parole. Avant tout ko banda vraiment ya ko kenemo mke musika na ngai ko pesa mbote na na frère na biso Patrice oyo azali Patrice Ngoyi Musoko papa na pesi mbote mingi oyo aza président ya MCC voilà oyo aza ko tambusa ba musicien nyonso na Congo ngape tant que chante de l'Éternel aussi donc nanga na pesa président na biso mbote donc na pesi mbote papa Patrice Sikizali et puis ba félicitations na o nyonso et l'équipe pour nangai d'après nga o nyonso l'équipe pour na makambo ya matanga ya sœur na biso Marie Misambu vraiment biso en Europe to yokai moi mingi to yoki moi mingi to monde ba vidéo ndenge na ndenge mais tant que to yoko tala ba vidéo o ya suka o yuti ko sala o yuti ko sala o le kai papa Molière to talaki o yuti ko leka na étoile to la to talio pe lisu swana yango c'est so to pusa lisu makanti musika. Pourquoi makambo bongo ekoki koya na kati ya communauté vraiment ozaki clair ya koloba oza musicien ya ba oza président ya ba musicien non il y a ba famille ya ba musicien voilà oza na ba limite moko mais aosenga président oyazali président ya ba musicien chrétien ya Congo mais azalaka président ya ba famille biologique ya ba musicien chrétien Congo te. Mais mesure de grâce moko ezo sengama famille bo senga ke soki na koyi koluka pona bolingwa Marie mama Marie Misambo oyo azande ko na biso mama moko ndeko mwasi moko po azalaka na mama oyo aboti Marie Misambo mama biso donc na famille mutu moko amonanité mwana mwasi moko azate na famille oyo akozala près ya ko batela mama ti mokola ko bima na hôpital ne makamba papa lo yango wana tu comprends te libota ya ndeko na biso to bandeko na biso libota ya Sœur Marie Misambo ba persona responsabilité ya famille na bango on dirait tala makambo donc yango place biso to sepeli vraiment ti yango to linga to za un peu liloba donc nga na part nanga na invité so ba question kozala mais on est qui moi introduction on a koloba vraiment que to sepeli nga na sepeli na lolenge papa Patrice amemili kamango na ndenge ou éclairci devant oncle na maman bazalaki wana batino so balandi yo biso to landa ki ona bomoko amboka donc to moni vraiment que ozana raison ya koloba oyo lobaki ndeko ba question ezepana yo nga na za temps pour nous répondre oui c'est vrai oza pour nous répondre oza pe pour nous kopesa moi likanisi na yo donc ndenga na ngai na ko tuna ou bien na ko ikoloba na bité so kozana liloba ya ko bakisa na likolo wana est-ce que famille basali malamu to basali mabe je ne sais pas nebi ke eza mabe c'est-à-dire ko rejeter mutu na bino noko dudu alobai ke no biso moko famille to longoli mama kuna to bomba yena no aw esi après maman ko papa est-ce que maman lorsqu'alobai ka sinke azana ndok te ba selsa ki azwa ndok ezaki ke malade ou comment parce que tout le monde y est mon maman zoloba non là c'est vrai na masina ko zonga susute mais biso ba famille to zwa ki position ana na masina ko zonga susute alors sika zali pas ya petite sœur na ye qui est ma grande sœur aussi mais place eza ya bien te soki ba ko aider eza déjà mabe alors na yibite papa parce que to fandi awa pona to loba ou bien oloba surtout parce que yo uti musika oye oloba parce que nabi ke ezo otoka alors ngana lingi osanza nyonso non oyo ozo retrouver que eza inadmissible la situation oyo non merci beaucoup pour la parole encore kolobali kambo ya kindoki ngana par nanga na landi libota ndenge lobi étant que moto na Nzambe namoni esika moko te libota na bango moko ba lobby na télévision ki bakani mama na bango ndoki parce que dans l'Obama on est à biso ba tuto l'Obama ba tuto za kota la ba na quartier ni les salamine comment ba kinde ko buka ndaku ba bwaki ba mabanga ba bengani tout ça je ne sais pas mais famille bango moko ngana landi na vidéo wana te na mte so bino su bolandi yango ba be bande ko ba otala biso si balandi ngana na moni yango te donc nga pona nga
déjà likambo ya kindoki na tiango mwa muke mopanzi na tiango mwa muke mopanzi parce que soki ezalaki kaka likambo ya kindoki nga koloba famille moko te oyo baza na kati ya Congo mpe na mokili oyo na kati ya libota na bango moto misala mabe aza te donc moto ya ndoki aza te moyibi aza te nani aza te non na famille nyonso ndenge toza na kati ya Afrique wana be awa na Europe biso nyonso na kati ya bafamille na biso bandoki baza bamiyibi baza bato ya ndenge na ndenge bacoureur de jupon bazali donc bato ya ndenge na ndenge baza mais tobengana na bango te. Pardon, mutuna mo eye. Sikoyo bato yo babengani mama. Hein? Pour ngana yebite ki ou bien nanya bengana ki mama ou bien na c'est parce que yoki ke mama azali susu na isika ba to yebe ba yebela ki était sika za kofanda te parce que ba tie libanda suite. OK. Siko na mutuna na tuna. Est-ce que bato wana babengani mama? Est-ce que babengani pona kanda? Ne ser Maria kufito pona mawa. Eleki bango to ne ser Maria kufi. Mais déjà, Kobengana nous a signé malamu te. Ah, tout à fait. Kobengana, oui, mais excusez-moi avant la zone na mutuna na yo. Là, mais quand le banan nous s'adresser un peu à la famille, boyo ka sonité. Famille yande qu'on a biso marmi samboyo ka sonité. Responsabilité na bino. Bobi misa maman nandaku. Responsabilité za ya bino. Beaucoup de gens battu à libanda baïde bino. Est-ce que vous savez bino sonité? Bino famille bozo yokana po bozana mutu ya kuchela e kunate boyo kana woluka mutu zela. Zela. Awa bozo yokana ke bino famille bolimbo yokana boluka mutu ya famille po ala la kana mama po yoza mobali mwe kola la kana yezate obie botika la bato libanda o batamawa baluka mutu ou bien botika la bato libanda o batamawa baluka mutu po ala la kana mama donc na télévision ba yoka non na famille mutokolala naye mama kolala naye na famille azali te nga mwana mobali nazosala mission na ngai na moi mobimba ti pokwa nakei or moto akolala naye selon biso fo ezala mwana mwasi na famille ozomona motu te parce que oyo ayaka na ye azali akoka te état physique na ye ezopermettre ye alalaka wa te yango wana tokosengana yo président pusa eza mama na yo okoyokana na motu mama moko aye azalaka permanent wana ntina butu alalaka na yo tokosengana yo président pusa eza mama na yo okoyokana na motu mama moko aye azalaka permanent wana ntina butu alalaka na yo on a bana basi te nga kasi na part na nga fo sa bino soni parce que boza bato loba papa loba parce que maman za maman na bino yaya za yana yo noko o le kay na télévision na limite ke noko na zangi bana même na famille à moi si na limite ke bazangi bana bazana batu mais comment bo koma na point responsabilité na bino maman za na ndaku ya rovanda parce que boti bana ye bana ti ba komi na âge on a ti le lobo bazana ndako wana babanda ko vanda le lobo si bobimisi mama na ndako wana pour bosser la communauté et aider maman pendant que et sika na ezali pourquoi que peut sa communauté charge à pamba je pense que boka soni o esa télévision boyo sa biso ba Congo soni ngai tant que mon Congo ba Congo tozaka bongo te boyo sa biso soni naza ko s'adresser direct na famille oyo. Il faut arrêter besoin charge na bino parce que ba biso nyonso na ma famille na so ba ndoki baza mais to sengi aide pa nani ko bengana eza sina mabe eza ni na mabe eza soni bozo mabota na ndako bo sambela ka boluka moyen bo bondela kindoki sila ka eza kwa maladie mais soki bobengani seki boza ba incapable ya kobonde donc bosambela na solo te bobanga ndoki yango bobengani soki bokomosenga aide pa ya bato bauta libana mpo baokengela mama seki bino boza kobanga ete bandoki mama aza ya kindoki ya makasi soki moto ya famille pa ye kokengele so akolia ye donc alia nde bato ya balabala bino ya famille na bino te tokosengana yo président pusa eza mama na yo okoyokana na motu mama moko aye azalaka permanent wana ntina butu alalaka na yo. Non, en tout cas, naza un peu direct et à Koloba parce que
naza contenté par rapport ya réaction na bino ya famille surtout noko langa ndengo mekai koloba oti na frère Patrice azali mutu ya famille na biote frère Patrice azali mutu oyo aza kotambusa ba musicien chrétien et nous koloba te bo pesa ye to kotambusa ba musicien chrétien ba famille nyonso ba musicien chrétien fo ya banda holandela ngape nazo oyo nga famille ndenge na Congo wana même sa frère Patrice balala kinzala keno tikila bango mbongo mais non papa. Oui, na landi yo na vraiment na bokebi ndenge zo loba en tout cas na moni vraiment kanda mati voilà donc mati c'est vrai eza makambo ya pasi pesa makambo ya soni eza vraiment soni na libota wana tala bandeko balandi c'est vrai liwa isema pona mutu nyonso tout soit disant ndebo loba ondo kibobengani nani otika na mukili nani otika libanga na mukili mutu otika libanga zate et puis faut yeba bato yo bakufa baleki bato batena bomo na ebele donc biso tout roleka alors toti ngai comme conseil na ko pesa na famille parce na loba su mingite na otika ndeko vraiment parce que ndeko auti musika veut dire ezo toka na kati donc ndeko ameka nanu koloba papa conseil pesa na conseil kasi na biko to loba awa ke non mais lobaka bimisa nyonso bimisa ko bomba te mais sauf que lobi côté à conseil donc na loba na famille na loba na bango ka ke bozo responsabilité na bino donc ce côté à conseil na nous bozo responsabilité na bino boluka membre ya famille pour na okengela mama boluka membre ya famille mutu mususu te membre ya famille so eza bongo te soki boza na besoin ka muta uta libanda bato ya église ba ya ko bato mawa bato bino mo boza na mawa te eza kate. Donc voilà. Il faut mawa na bino mobola sa mabola sa so volonté o bozana yango ya ko aider mama na sa mama na bino na part na bino na tala na utala ba batu mususu bozana mama na utala ngaso na zaiki na mama ndenge ni nga na zana mama nanga quel que soit ba lo bananga que mama no zaboye je sais pas voilà mais bino batu bozana mama comment boko profiter na ngote bi passe ça la tête donc le lobo se pele boyo ki ka ta mususu mama na bino azando ki bozi botie libanda tala kokufela mama na kokufela tata na kokufela ndeko et c'est différent papa ngana mona yango parce que naza kokufela père mère donc kokufela papa c'est normal kokufela ndeko mais kokufela mama donc ça kapasi mususu ndeko est pardon limbisanga na nuna kata momke il me semble que on dirait na famille wana enfin na ebité on dirait ka sœur Marie ka yimo muto o sambela do ba ko sambela déjà eloko basali na bana mibali bana kata famille wana justement malina lo babino boy excusez-moi vraiment forme ba non moi bino ki bozande ba irresponsable on est sœur Marie mutazaki li kondia famille wana on est sœur Marie mutabandai ko tambusa bino sœur Marie mutazai na papa ce temps sœur Marie azalaki ceux qui soit disant maman azalaki ndoki même batikala ko benga na ide tala makam tout le monde maman sœur Marie na ceux qui soit disant parce que ngana yo ki place famille lobi ba ndoki te wana za batu balobi yango oui wana za ba rumeur o batu balobi mais soit disant ceux qui est bongo ngana monene na podium ma sœur Marie voilà sœur Marie m'a bandé manzami maman Matia Obina. Mais voilà ndeko donc on dirait sœur Marie mtazaki li kondi ya famille wana ye mtabane ko tamsa mais bana mibali boza wapi ozala leko oza mukolo ozala cousin mais bozwa makambo amen bo mekakosak ba mama leki bazali ba mama kulutu bazali na Congo wana bokomi loko abiso na poto tozanga muta otika na bana ndenge to tambola na bana partout na Congo bana ba mama leki baza bana so otali na ndaku na opa ibavanda baza combien o muta zangi na ndaku mona Congo ba bima 15 20 na ndaku moko ya bokozanga mutu oya bosala ba tour pona okengela mama. En tout cas, la ndeko papa kaka même oncle. Oui. Alekana ndeko na biso Alvin Bea o ya Kazarema. Papa, est-ce que maman lorsqu'elle va y casser que azana ndok ba celle qui a zone ndok ezali que malade ou comment parce que tout le monde y est mon maman zoloba. Non là c'est vrai na masina ko zonga susute mais biso ba famille tozwa ki position wana na masina ko zonga susute. Alors si Gazali pas ya petite sœur naye qui est ma grande sœur aussi mais place ça ya bien té ceux qui bako ko aider même oncle ote balukila ye esika ya kovanda parce que place à revendre des actes balukila nani maman bon place à revendre ezaki c'est ça problème place ezali bino bozu place wana bolongoli mais batu msupe bazana pasi bazali quand même bah écoutez ndeko na bandeko bolanda en tout cas peut-être beaucoup de réaction à biso neza to un peu chaud non to vraiment direct parce que c'est pas gentil voilà ok
mwana oyo akufi Sœur Marie Misamu azali mwana ya mama wana soki bino bolingi te ke bobengani ye afanda kuna te Sœur Marie Misamu atiki mpe ndako ya monene te bandako ipare te oyo tomoni wana oyo bazolakisa na TV oyo ya monene wana batongelaki soki mwana na ye mais pourtant nalandi na site moko boye na ndeko moko boye ya mwasi amekaki kosolola na mwana wana o Rite Misamu atuni ye par rapport ya ndako wana alobi Rite Misamu a répondaki un peu vraiment d'une façon courte quoi pour na lobake fungola ya ndako wana noko muto azui yango noko bon entre guillemets jeter les noms ya noko wana noko yo mo yebi ozi fungola ya ndako pa ya mwana alors je n'ai rien à voir na kota makam na bino mais so bino bolingi su mamate afanda esika za ko fanda bomisie bo pesa bo amfanda na kwa mwana ye moi je pense bon tant mususu je sais pas nalandi penza wana te mais tant mususu bazui yango azui fongola parce que moi naza jeune responsabilité wana eza un peu kilo lisu panaye tant mususu yango esangi oncle azwa fongola mpona koprotéger mpe mwana mpona kobomba mpe parce que avant na poto ndako eza na Afrique je sais pas bakogarde fongola mpona nini moto aovanda wana te so moto aovanda wana te bakotya locataire mwana otanga bambongo wana ekobanda koyede classe ya mwana awa yango ta mosusu banoko basali. Oui papa, oui moi eza mabe te soki bazwi yango na cadre ya koprotéger mwana ya koprotéger nini ya malamu mais tozoloba nini likambo ya mama te papa aza déjà na ndako na ye ndako babenganeli eza ndako mobali natikela ye ah mais non c'est pas eza ndako mobali natikela ndako aboteli Sœur Marie ndako aboteli bana nyonso babengani ye te wana fa zonga oh mais c'est ça il faut azonga ngai l'homme 3 fois imparfait na loba boy et puis bino bozo luka boy wa kombo donc nazo sabino siko kombo bino bozo finga mama ndoki ngai nali ndoki ya pembe donc ngai l'homme 3 fois imparfait ndoki ya pembe na loba boye na sengi na bino famille 1 bozo responsabilité na bino 2 babi mama azala ndoki azala kizengi azala liboma azala nini akotikala ka mama ba changer ka mwasi ba changer ka ba camarade ba changer ka ba relation mais on ne change pas sa famille. Moi je pense que Bolanda ndeko na peut-être soki na oloba mabe te eza vraiment yango wana papa donc moi na sengi na bino et puis botika makambo ko oh frère Patrice pe il a sa famille à lui hein. Mais c'est vrai. Avant la famille naie et puis il a encore une grande famille où il y a ba musicien. Donc sous charge à libota boiko bakise la ye. Moi je pense que réfléchissez un peu dans cette famille. Donc tu n'as pas mawa, tu pas na mawa mingi koleka fala ki bolal sa Sœur Marie kuna na cimetière à nécropole wana sina ugombe so wapi bakunda ki ata moi 2 jours ça dit botaba ko kunda bon bande comme ça zonga biso famille to mama eleki nakanda nende kuna biso akufi tolala na awana nini mbola la kite botika ngana yo na mama na Sœur Marie tant pour Sœur Marie azabia bino te bodan kanda minito mais Sœur Marie que je sache elle avait travaillé investi na makamuna nzambe azabolingo mawa je pense pas et puis déjà bon entre guillemets to kota na kota molimo mingi te po molimo to kolobela ngo mikole koyaka mais je pense que azali na molimo na ezali na maboko na nzambe donc botika biloko wana ngai ndoki ya pembe na oloba na bino l'homme 3 fois imparfait na osenga na bino famille botika biloko wana la famille prenez votre responsabilité na bino yo noko désiré hein na yo ke comment bana noko désiré azana poto ah voilà bon na noko wana ndeko ya mama hein oza peta ta mubimba oza pe mukolo za noko mubimba mais comment vous tika to boy te frère Patrice ay abandé déjà ko sunga banda ba organisation ya matanga tout ça boye papa excusez nga papa na olo basina zo bana takate na lobelo mo pona papa Patrice oui pona frère Patrice en tout cas président Patrice donc ngala na loba boye na poto eza na batebele ba ofinga yo pona soi-disant Sœur Marie azalaka te na kata MCC aux 8 charges wana na poto batu ba ofinga yo batu ba lobi ebele je pense que ça temps ngo o meka otika Sœur Marie azasulte muta MCC na libota na azali sulte tikila ba charge na bango ouais tikila bango charge na bango papa
c'est vrai oloba ndeko mwana oyo leki oyo asa un peu direct ya koloba boy nayebi elo ni na oloba na biso to za en Europe nayebi makamuni ne le kanaza muta media to moni batu na batu ndenge ni batourner ba ni tala tango lekaki na nini et pas papa Molière babilo muso ezaki bien koloba bilo muso peza nango tina oloba ngo ezaki te c'est ça donc pour nangai en tout cas charge ya famille na bango bazwa charge ya mama bango moko bazwa charge ya kolukele ndako bango moko cotisation o bapesaki pour na tina matanga je sais pas ce ko tikala na mbongo na bango bien ndenge nini soki oyo pesaki bango bien mbongo na bango tikala ki je préfère aux mbongo pesa pour ngana tena bande comme sous balobi wana za je famille wana esala bazui mama na bango batie libanda pona nini gouvernement wana appel ba pa na bisote ba appel na gouvernement pona nini gouvernement et pesa bango mbongo mais mbongo on peut bazila homote pour gouvernement pesa bango mbongo ya basali ba sacrifier mama na bango pona mbongo bande roso eza pona bongo non sorry donc besoin un peu charge na bino papa Patrice frère Patrice tika charge na bango bomoko bazwa charge na bango je pense que o ngaza inango ya kolbata nsuna pourquoi lelo yango oui mais na landi ndengo de lobi en tout cas to loba bien na kanisi jusque là on n'a pas encore déplacé ba maman na biso to ba parole d'autres ça ka poser ça passi na mutema ça ka passi ndem te salisi biso lobi sabiso boye pour se passer zaki na ngote to mawa to bolingo pe zaki na ngote to bomoko lolongi ya site na biso bomoko ya mboka to zaki na bomoko te jamais to ko fanda to bomatango na biso boye pona to akolobela likambo oyo donc ne to lobaki aussi longtemps to komona ka likambo e ko pesa ka biso pasi to ko leka kanga personnellement l'homme trois fois imparfait ndoki ya pembe na yé lisusu pona ko akolobela pona makambo oyo. Moi je pense que bandeko c'est tout moi ngana otami mi famille tuna bina lobela frère Patrice ndenge tu koloba awa c'est vrai frère Patrice nakanisi ezana lisesemo balobaka la kisanga koloba mbisi mais ko pesa nga mbisi mikolo nyonso te donc nangina loba nini par là c'est-à-dire oyo nyonso si osali ko banda sœur Marie akufaki na ba mort banini emonani c'est vrai. Moi je pense que komi tungisa na ote na ba les ondi ya batu parce que batu tolobaka kaka tolobaka na biso kaka et puis nzamba pesa biso munoko pona koloba kolia mais siko sote ba makamini tolobaka mingi tolobela kama makamini ya mabe minoko na biso batu mingi tolobaka na kaka mabe ozo mona. Donc moi je pense que na ko rejoindre ndeko par rapport ya ndenge auti ko conseil auti ko faire ndenge auti ko loba un peu direct na yo frère Patrice na auti ko loba penga moko awa la kisa bango ndenge balobaka parce que c'est comme que mama beli babengi yo babengi yo non donc ça dit tant que la kisa bango ndenge balobaka sangi sans des familles et puis moi je pense que ndenge yo moko toloba pana landaki elo moko frère Patrice na bilili abi alingi tout te ba ko filmer yo moko pe olinga pe te tango yeko loba obi tango yeko kota ko finaliser makambo ba filmer yo pe ba filmer yo pe te parce que lobi yango e ko loba na ba infirmier ko loba na ba médecin mon touté ba ya ko filmer sous te ba ko tuna ça c'est vrai tu as bien dit bien parlé mais yo moko pe tango ko yaka lisusu ko linga pe te ba ya ko filmer yo parce que biso frère Patrice nga personnellement tala komona na mingi ya star quelque part ya Nzambe oza vraiment grande star ya Nzambe alors komona na mingi et diminue ka pe crédibilité na mutu ko finga yo te afingi yo na mutu ko loba n'importe quoi te alobi n'importe quoi parce que ozo mona na surtout moi je na ebela ki otena makambo ango ya boyege o ba discussion boye na mona ki makambo chaque Congo na mona ki na baba nini bazoloba non ozali na mission na yo frère Patrice osalaka donc c'est vrai que sunga eza mabete mais sunga et puis talisa bango ndila nini oyo bakokoba tika bango ndenge ndika uti koloba lakisa bango ndila bakoba soki likambo ezali obengisi bango bayepa na yo en coulisses bosololi otalisi bango ndenge koza sope lisungi ya kosunga ezali osungi soki po otikilaki na eloko na bango oh peut-être ba cotisation ba matanga tout ça ndenge ba sangisa tout ça ba pesi mais likambo oyo ba uti olanga na zonga siko na famille oyo to loba papa que ba salige ba ta mama libanda pour gouvernement soi-disant et non moi je pense que bon réfléchir
Boabi noko désiré le bien ça na poto. Noko désiré ça na niaza yaya. On dirait yona o mari misamalani on dirait. Ah voilà. Donc ça yaya. Azaki yaya de feinte. Donc papa afin pe na poto. En Angleterre? Oui, en Angleterre. Boule là-bas, moi na poto, boule. Veut dire moi na poto boule ça moi musika par rapport boule bota kimia na libota. Pour Sœur Marie afani na yé, moi je suis sûr qu'il afani na kimia. Non, mais vraiment son numéro ndeko désiré oza na biso na poto. Vraiment to sali vidéo o ezate que pour na ofinga famille pas signer sa biso pourquoi cause charge ya bino akata libota bo pesa yango epa ya bato eloko wana ndeza malamu te yango no moni biso donc ce que ezali ke bino mona kata famille bolongo ba mala bino na ndako bo tie quelque part biso tali biso te mais okoma point ya kosenga aide papa isa soni ata yo moko bato bata mama bino na balabala yo za na poto mama bino na balabala azange sika lokozwa solution oyo papa désiré oza ana poto papa loko benga bandeko bozwa solution bo kata makambo wana mbango vidéo mutu mswa lekalisu na nini kuna te na hôpital asala vidéo wana frère Patrice pardon en tout cas bo peksa bato ba kenele sou pe kuna te basala vidéo te frère Patrice yo déjà babana ko finga dès le début de départ début en une Sœur Marie Azamuta MCCT frère Patrice a somme frère Patrice s'occuper au salaki makambo salité au vanda ki banga ba ko banga ba lo bali sous kande bana ko ba ke MCCT elinga ko baluka ke ba musicien nzambe ba abandonner liwa ndeko na bango musicien ba musicien mokili bato parce que za ko lo ba heureusement e bana ko lo ba heureusement bosal quel que soit koloba quel que soit nyonso la kisi force na bino bokundi ndeko na bino na honneur ndenge senga ko kuna ndeko na bino na honneur donc yango wana bo continuer na abolingo wana mais likambo eza Sœur Marie azali soutien na kata libota na musicien azali soutien donc yo suki wana ozana ba limite tika bango ba continuer papa désiré yo zali awa luko benga libota eza soni ndeko na ngato za na poto biso ba mso pe to kunda ba famille na biso moko na poto ha. Et puis biso moko bimisi mbongo tindi pe kuna bakunde bembe ya ndeko na yo na mona ki to senga aide na balabala te mais yo za na poto oyo ka ke batu ba bilega na TV ata yo noko na Kinshasa kuna yo ka soni o le kai pa Alvin o sali demande o le kina ba frère Patrice o sali demande bon on so ici to kan sala ye pe pour na billet d'ailleurs on voyage za na billet après ce montant $1,500 o sa demande tu wapi hein vous allez mawate vraiment hein vous allez mawate et puis deux et si ka maman afandi na quartier parce que mon colossal Marie akufa kinga na talaki na babilili na moni soit disant bana quartier baba niko beta mabanga tout ça na sengi na bino ma quartier ngana ndoki ya pembe c'est-à-dire ndoki oyo to sala ka bien to fina ba to teto boma ba to biso na bino to kufa botika mama afana na kimia bana quartier entourage quartier na mama azonga nesika na ye famille bo sala en sorte que mama azonga boke lukleni so bo moni ke akozonga sukuna te bo che parmi banda ko Sœur Marie atiki bo lukleni sika moko afana na ye ou soit azongi na ndako na ye et puis bana quartier botika parce que ngana bino na bino nanga to kufa mko to landa Sœur Marie alors ça c'est quoi? Voilà, c'est moi je pouvais dire. Ça va, merci ngape lobasuka nangana sa dossier ce qu'on a biso bana poto otoza awa. Diaspora congolaise otoza na libanda ozala wapi. Nangana s'adresser na biso. Tebi na yebi ke toza batamite mamawa. Mais toza mawa to tana mupandi na likambo oyo. So ba sengi bino cotisation na likambo baza en famille. En tout cas, bon meka olimbisa nga président bato babenga biso même na womoko mboka to tia nini baba nda tia ba do tia cotisation. Nadine na Bruxelles na pesi mbote parce que za parmi bato bazaki na likanishi wana. Mbote Nadine, merci. Donc vous avez une idée wana ya osala ngona ke tango otala ngobi ya bel vande no komi dire boy na masolo donc parce que ndenge ke ili to mona ngza susu normalité donc diaspora na ngai ko yipsa bino ke to luka to kangisa mbongo na ba organisation mususu pona ko aider bandeko ba na passe mais pona likoma Sœur Marie to ba la page na iloko wana donc loko na ngalo ba ngwana donc so ba cotisation mo ibandai ko sala mabo stopper na bino ngona ouais to meka ko stopper ngo to taila bango parce que bazana bolingo ya mbongo eza ko laksa bolimisanga libota oyo vraiment
oyo eza komona pa na bino boza na bolingo ya mbongo mais boza na bolingo ya bato te pour so bozali na bolingo ya bato mama bino bonga botia libanda te mais je pense pas que ezaka pona mama kindoki bien pona niso ezali pona kindoki je pense pas que les gens libota moko te oyo ndoki azate donc bozwa mama botia na ndaku bokeni na bobondela pona ye bomeme na église ce qui za bongo aussi là mais moi je pense pas qu'ils a yango je pense pas qu'ils a yango parce que et mon a pété n'a de so bomona grande ah mais c'est ça na utako loba on est bandeli otona na loba na bandeli ndoki eza na mona tribunal moko te bake funda mutu babi azandoki pe juge atelemi abanda ko sambisa donc na mona yango te donc botika biloko wana ngana bisibino ngana lindoki oya pembe ça dit pembe vraiment donc ndoki ya pembe veut dire toi wana poto sala kama malamu to sala kaka bien bando ka pembe neti bangabo to mingi pete to kaka mingi te to sala kaka bien alors botika babiloko wana en tout cas na sengi bino vraiment na mutema moko botika na si to na ta mingi te moi muke oyo to kanisaki pona koloba na kanisi to lobi soki baminoko na biso ebeti mabaku en tout cas bolimbisa parce que to abatu et surtout na lobaki ke na 3 fois imparfait, ça dit na semboté pour muta sembopé azalaka te ozo omona donc to beti mwa mabaku bolimbisa mais oyo pe ya malamu ba conseil makamutolobi awa bo salela bino famille bo za responsable yo yaya ya mwasi limbisa na biyo yaya mwa babenga bazobenga yaya ya mwasi ya se oza kuna na mama yo ndo zalim na oki atologa balukela mama yaya mta remplacer balukela mutu akende ko sokola ka mama tout ça et pourtant yo yaya ya mwasi ozawana en tout cas na yebite ne tele mutu na bolingo papa ser moko azana kata video wana ayebisa noko Soni sali ote noko yaya wana oloba bien bike moi mo sana loba nga nazana papa nanga awa ngam na osokola papa nanga mais comment bino mais non ndenge to besoin ba malade awa c'est pas dire que ceux qui ont un malade ou azan moi si yo za mubali ou la hôpital mais au besoin nani osala ko na ezaka osokola ye ou bien osala mité même kosombela ekisi et bon nous ko zanga o c'est nécessaire mais ba mibali bazar de belé bazar mibali bazar pas que bon en tout cas eza soni to fandi awa merci pour continuer to banda olobaka papa na pesa mbote na bato na Nzambe pesa mbote papa bato na Nzambe nyonso o baza en Anvers o baibi ndeko JBK donc je dis moto 4 na molimo na pesi bino mbote na pesi ndeko na ngai Pastor Noé toto lexa ba jour sali 15 ans grand frère nanga presque 15 ans tout monde en a été bon donc autant ko ya autant Africa autant ko ya toto passer ba jour à malamu Pastor Noé en tout cas boye malamu wana zongi déjà azongi ka lobby lobby Pastor Noé bozoni malamu libota mambote kuna va kozonga na bengela nzamba apambola musa na yo sala kuna na bengela vraiment soko la mission au pesi bande nyonso ya église na kuna mbote donc na pesi ba serviteur de nyonso baza en Anvers moi na tanga ba koma bino ezate bino nyonso na biki bolinga ndeko Jean bolinga nani bosani te ndeko nanga Innocent Alberto moyembi na nkolo moyembi monene na nkolo na tanda monene Anvers na pesi mbote frère na bosani pete ndeko nanga Norbert Petit na Bruxelles ya yo pe ba mbote belé mbote ndeko Norbert so to bito bosana nyonso ilapi mo bulu donc so to pe sa pe non c'est besoin mo bulu mais webika oya kati pena ba lobi PPDG nga bien ki PPDG donc veut dire propriétaire directeur voilà président directeur général OK ya bomoko amboka na Patrick Momo digital et le ngona libota mo bambote na bino ngana suki wana ndeko merci na kanisi bolandi ngana na mingi ya olobate mais na ngana bakelo ko moko lisese mo na oloba c'est vrai boyebi ki na kati ya zamba pe na fana na kati ya zamba pe na yoki bozuli kanisi ya kotumba zamba bo ngana fana na kati ya zamba bozuli kanisi ya kotumba zamba bukati na okima te pona ozika pete na nani kasi na mbisi te na nzete te na nyama te bolimbisanga mbisa zaka na zamba pe mbisa zaka po ba tampe zaka donc na nyama te na nzete te na ndeke to afana na banzete po zamba tango ekozika ba kokima
C'est que ça reptile. Mais reptile paye attaque contre na sama belé. Moto wana chaleur. Ya koko bima paye aziki. Donc mais ngai naza nani kasi. Nto loba awa. Donc ya pembe, wana l'homme trois fois imparfait. Mais naza na kati azamba. Ata bolingi bo tumba zamba, ngana okima na te, pe na ozika na ngate. I'm gonna tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home.